Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo na yebi ete bozali ebele mpona kolanda basango oyo tosili kobombela bino mokolo ya lelo. Lelo tobombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo tobombeli bino ba revelation minene oyo ezali kolakisa ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo ezali na kati na bosolo pe ezali radio oyo bandeko babolingo na tango bino bozali kokanisa ete radio Zoomel 1000 ezali radio oyo ezali kosala makelele, ezali radio oyo ezali kodistraire bato, kasi radio Zoomel 1000 nde ezali kofungola bino bato mingi bazali jusqu'à présent koreve. Bandeko babolingo boyebi ete toyebisaka bino mikolo eleki bato oyo bino bobengaka bakon mbata. Toyebisaka bino ete bato oyo bandeko bokemba na bango po ete bino bozali kokanisa ete bango bazali komemela bino makambo ya solo, nzoka nde bango bazali komemela bino ba makambo ya lokuta. Bandeko babolingo boyebi ete tolobaka yango ete mikolo eleki tango bozali kosala lit to bozali kobunda mpona mboka ezali normal bokoki koutilize mensonge po ete a partir ya mensonge bozali koutilize contre ennemi. Bokoki koutilize mensonge moko mpona ete kotrompe vigilance ya ennemi. Wana normal. Mais eloko ezali kokamwisa biso bato bazali kobenga bakon mbata bakomi nde koutilize ba mensonge na bango contre biso moko bana ya mboka bakongolais oyo tozali ya libanda ya poto. Tango nyonso tu bozali koyoka na monoko na bango bazali koganga tozali kobunda contre barwandais barwandais basali biso boye, barwandais basali biso boye. Mais mokolo moko te tomoni ete bakongolais bakei koutilize mensonge liboso ya barwandais. Mokolo moko te tomoni ete bakongolais bakei koutilize mensonge liboso ya bato bazali kobenga binemi na bango. Mais bakongolais wana oyo bazali koloba ete bango nde bazali kobunda mpona mboka bazali koutilize kaka mensonge wana na ba diaspora congolaise oyo bazali komibenga bandeko na bango bakombatant oyo bazali kosala lutte ensemble. Bandeko babolingo mikolo eleki biso ba journaliste ya radio Zoomel 1000 totombolaki mongongo pe tolobaka ete Général Munene bakanga ye azali na Congo Brazzaville. Bomonaki ndenge bato mosusu bayaki babandi koloba bolanda bato wana te bazali bato ya maboma po ete na minito Général Munene azali na esika ya sécurité. Pe bomonaka meme radio mokoto site internet moko ya
congolais oyo eyebani mpe awa na poto bato mingi bayebi yango ekotaka meme na baje wana mpona koloba ete non général Munene bakanga ye te ezali ba fausse information. Mais biso radio Zoumel Milto tombolaka toujours mongongo mpona koloba ete général Munene azali arrêté. Bomonanga meme ba professeur Chikudia ba tombolaka mongongo mpona koloba ete non, ce n'est pas vrai. Makambo wana eza ya lokuta bolanda bato wana te babengi biso kutu bavuvuzela. Mais biso tolobaki yango ete ndeko tango yebi ete vérité ezali kati na yo ata mokili eniati yo ata mokili efingi yo telemela kaka vérité na yo ata esali bambula suka vérité na yo bato bako comprendre yango pe bakoloba ah moto yo makambo bandaki koloba ezalaki nde vérité. Bandeko babolingo boyebi ete kaka siti ya bakongole oyo mokolo biso totombolanga mongongo mpona koloba ete général Munene bakanga ye oyo site internet wana ya bakongole oyo boyebi yango bango batombolaki mongongo mpona koloba ete non ezali makambo ya lokuta boye bakotaki mpe na baje ya bangwanda bakoti na baje ya bagénéral Munene atala kuchakudia. Mais lelo yo eloko ekamwisi biso bandeko kaka ndenge tolobaki vérité ekotikala kaka vérité kaka chaîne ya bakongole wana oyo ebandaka kodefendre banguna ya peuple oyo ebandaki kodefendre bato oyo balingi koyebisa peuple vérité te oyo ebandaki kokota na jeu ya bamensonge ya bato wana mpona koloba ete général Munene bakanga ye te azali en liberté pe ba message ezali ko passer kati na bango. Bandeko soki lelo bo consulter page ya bandeko wana bokomona kaka bango moko bazali sikoyo koloba ndenge nini Congo Brazzaville na Congo Kinshasa boyokani ezali te mpona nini na transfert ya général Munene. Bomoni ete place bobimi bangoto bobo bomoni ete place bobimi ba comédien tango toyebisaka bino bandeko botika soki bozali bato ya presse bopesa ba peuple information ndenge ezali ata ezali mabe ata bayebi ete information ezali mabe ekoki kokwesa chaîne na bino ya radio mais soki ezali vérité boloba yango. Alors bino na tango wana bokotaki na jeu ya ba politicien na jeu ya ba les terminateurs ngwanda na atala kuchakudia mpona koyebisa ba peuple congolais ke non général Munene bakanga ete mais ndenge nini lisusu kaka na chaîne na bino lelo bokomi koloba ndenge nini Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bazali na mwa ba discussion mpona likambo ya transfert ya général Munene na kati ya Congo Kinshasa. Bomoni ndenge bobimi ba comédien bomoni sikoyo bino tango bolobaka ete radio Zoumel Mil ezali radio ya ba comédien manani babimi ba comédien parce que biso tango tolobaki ete général Munene azali ya kokangama bino bolobi ate bolanda bato wana te baza koloba n'importe quoi. Alors boyebisa biso sikoyo bokoyebisa sikoyo na ba diaspora congolaise nini bomoni bandeko tozali koyebisa bino tomibwakeli ba fleur te mais tozali koloba yango ya solo ndeko ata soki tozali kosala émission ezala te tozali kotia mwa bapilipili na mungu mpona kopesa loyenge na émission mais bandeko bolandaka radio Zoumel Mil mpo bamakambo ya biso tolobaka tobetelaka bino nde bamasolo ya kati esika oyo bango bakanisaka ete non biso tozwaki baimage na Kinshasa tolakisi bango bakanisi kokende kofilme bato na kati na Kinshasa koya kotia na bachaine na bango nde wana nde bazali radio ya likolo te bino bokoki kozwa baimage na Congo boye kolakisa biso kaka ndenge tozwaka baimage ya bato ya lingala facile tozali koprotege tozali koprojecte yango mpo bato batala mais soki balobi sikoyo tolandela na ndenge ya bato bayebi masolo ya kati na ndenge ya mozindo
ndeko ba chaîne na biso ba chaîne na bino ya mike wana nyonso ekotelema na radio Zumel Milite. Bandeko lelo oyo tozwi raison pona nini po ete kaka bango moko na kozanga koyeba après avoir balobaka bolanda bato wana te général munene aza na liberté na esika ya sécurité. Tala lelo bango moko baye kolekisa ba image pona kolakisa ndenge nini ke général munene azalaki arrêté pe bazali kolinga kosala transfert na ye na Congo Kinshasa. Alors boyebisa biso na bino banani babimi bangoto bobo devant ba peuple bomoni pona koyebisa bino ete lokuta soki eleki bokokwesa crédibilité ya radio na bino to ya site internet na bino mingi bazali kokanisa lokola basi basala kombo ke bato mokili mobimba bayebi bango tosala n'importe quoi toloba n'importe quoi déjà tosi toyebani te bokoki mpe kokweya bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa bokoki mpe kokweya